frères et sœurs, comment on a pas l'état posé dans le vélo, ils ont souffrir, mais il faut que nous ayons bien ce monde. Salomon a dit, tata, mais ça va être ça. Asala bilomi balé, na fuka minzambe. La kisanga église on a ressemblé na mukilo, weza solo. Uni yoka nganga na yoka yo. Mungu utili kolabi kokota te na yebi elokote na yebi angote. And oh, but believe boy, na lukito boy, na kota te na kokota. Lukana nyos ebeli amukilité lukaka ko mona lola, c'est très important. Na bata mukili bandima malamu zo sala na nzamba ndima. Nani aleke malamu? Voilà. Si on a salaire de moto, si on a salaire, non? Mais dans le salaire d'âme, est-ce que le salaire est à tes ateliers? Par exemple, il va commander. Prière n'a pas d'âme, il y a qui n'a pas pénirier. Oh, au continent Satan. Aujourd'hui, ça m'a fait, hein? Pour se plater dans malheur, il y a mon nid. Chers téléspectateurs, Balandia Liloba officiel. Bolana Rabiso partout dans le monde, dans 145 territoires, République démocratique du Congo et puis dans 26 provinces. Liloba officiel, le Lotoza, dimanche le 16 octobre 2022. Victoza Ana Kaksenga Fani, na commune ya Selemba au Tokende. Toi accompagné mon Umbu Nzambe, le prophète Kondepo Dominique, Teo Kaliloba Nzambe, Nenge Papa, Messa Goteya, Bananae. Merci beaucoup Liloba officiel sur YouTube. Dans différentes chaînes Nyoso, il y a République démocratique du Congo, tu écoutes dans l'église Ngafan, dans la commune de Senembao. Merci beaucoup, Dani Boko, dans ma caméra. Amen. Ça va bien? Il est là? Comment c'est bon, hein? Elle dit comment on s'est allé là-bas? Elle vient. Duka liloba oboyambi ezali pona obtention pona kaka bomo ya seko. C'est vrai que les églises va compromettre bino makambo mukirité. Zali ngomba bakoloba teke oya kobala abala ata kobala non. Wa bota ata bota non. Awa église yo Luka boyenge be Luka sala malamu mukola suko mona mboka na ya. Parce que compromettre batubilo kwa mukiliza na mona litombatanio sa mukinetika la ka. Nous avons dit bien avec l'écriture sainte, bien-aimé, n'aimez pas le monde avec les choses qui s'y trouvent. C'est dit balingami. Nkola bengi ba ressemble à solo balingami. Bolinga mukilité. Na biloko nyonso tondika na ngupo biloko nyonso wana ezala mbongo, ezala mabala, ezala bota, ezala kokende poto, yango le memi bokabwani, yango le memi ba problème, yango le memi ba kunia kata mokeli. Yango na liloba ese bazaka na yango te. Sengeli mosambela solo aluka kaka ko se préparer. Parce que ti ozali na mokilo ase ozamu paya pe molegenze. Parce que mokili comme na on a pas problème, mokili comme compliqué. Yangona na liloba salaka toujours malamu. Parce que so oza kotambola ozo sambela nozo lukaka na zambongo oui mingi bazambongo batika yango.
Recherchez premièrement le royaume de Dieu. On a besoin de l'Okwalezala. Zambe avant Yobota Masia Bungisa Makambo Ausala Ponayo de jour au jour, les a bien tracés. Zana makashi na yomo kote na kunganga na kutoka na kutoko ko sambila ko yebisandambe zambe pesanga zambe fongola nganjele no yomo toko yebisandambe te parce que nano bota magite asa trasa ki chemin na yo. Ya yebi lobio ya yo ayebi année prochaine na yo. Muto yebi vi na yo talandega Alexandre to na likambo salimete ala kishime ko salima mois prochain. Mais comment siko yo muto o rappel o yebi sandambe o ko yebi senini. Na liloba salaka kamala malamu kako sala linga batonio. Parce que ni nakata mukili mutamutapona kabao ya zolinga. Ayebi bo ya linga kate na entre nzamba lingi batonio ya malamu na batamabe alingi bango azali na motema monene motema molai pona batamabe ba umela pour un jour va changer alors qu'on nous quitte pour un jour ana besoin batos ba bongo la motema ba koma na mboka na ya frères et sœurs. On a iloba ba voyez sauter que landa pose la prospérité ou bien abondance non prospérité botika la batamuki basambeli ya mokili balinga ka prospérité basambeli ya nzoto balinga ka abondance mais bazomo na tena makomasante nkola baki riche na Lazare riche azaki bien kolia bien makamneso bien kolata bien Lazare akina passe na boile. Olia risha kabela yendambu achela kata masani bali atana table azotika mubola olia awela biloko zokoya na sa table lokola mubola zaki Lazare liwaye emimi Lazare na bokonza likolo risha kanisa ka kokufate na bozunios na bomona kabadola suka liwaye kolokota riche wapi na libulu wa moto na lifelo. Omoni bato bakendaka bo bakufa bamona na kabayeba na kakewa azaki Thomas azaki Paul azaki Pierre tolandeki bakendeki amnyoso ekenda batonso bakenda nabo bazana lifelo baomona bato bazana likolo bo bazana likolo bazomona bo baishua bo bazana na lifelo. Richard tombole miso likolo atala o wana Lazare o akomi kona ndeki ni vie changer ngana komi na sika ya passe. Richard lobi oh aza pembeni Abraham tinda Lazare atakisanga litanga mai moto moite donc esika azali wana moto na lelo ezaka wana ekotika la ko changer te moto zo tumba na motema me okozika te moto kaka na sika Satan kwanda kande place wana na moto wana na passe na boile. Abraham azongisi papa esika yo zali kuna na libulu moto biso na likolo bo atamai atatono ekokoma te ekokauka be na nzela esa musika omoni na mundela sali camera oyo ti bazo filmer bozo mona tina Amerique tina Europe voilà mundela ju pe image wana voilà esika bamona Abraham esika bamona Lazare pembeni Abraham ti lelo aze esika wana na isengo na bokonza liko Lazare mutapasi awa na mokilo ya se mingi balobaka toya kotika bango oui wana raison bata mokili oya kotika bango basuka kana mokili basuka kana esika pasi mingi bakanisaka soza ableka na souffrance ke nzambe aboyi non aboyi yote mingi bakanisa bato bazala bomengo baza bien oyebi te bomengo wana bazwilaka bamosusu bazwila ngo wapi baka nazwila ngo na makila bato baka nazwila ngo na bisimbasimba baka nazwila ngo na bisalasala suka ekosuka mabe amen bandeko na Kristo lokona bino badini ata ozana mwa 1000 francs na oyo liango 1000 francs zwi na propriété na mopete nyonso lia okotonda ata foto ya mwendo na matembele okoto so yebite bato wana baza bien baza kitunga ezaka ya kilo oyebite bazwila ngo ndenge nini mingi bazwila na bisimba simba ko sacrifier baninga makila bato. Frères et sœurs komona kapasite l'état kozala ngo lelo yo zo kanso zo souffrir mais epana kolo ayebi azomona yo
Et un jour à bongisa ko le kana pashi. Et un jour à bongisa ko simba mbongo ya na poche oye ba kutute penza basali ozui. Mais bande kona Kristo. Alors yamona libota seremba aussi si bota exemple à batumi balanda ti lelo batumi balewana bamona na. Alors na libota seremba aussi bona posa kolanda exemple nani ya riche bien Lazare. Nana zalia wana bejoto sambela pona yazo anyos me azanga lola. Mo sambela na mukilio yotango utanga ko kota l'église zana objectif mo. So zana objectif mi bale nzamba sepela kata pisa mukongo pa kei. Tantôt zana besoin nzamba sunganga fungola zela koma na mbongo. Est-ce que ya yebito yondo zo yebisa ye? Amen bande kona Kristo. Na mukilio ase les leçons mutakei na obaza basiba kota na ndako malili biso pe dokota kuna ese so mutakota na ndako bachemo na mwanda kwa ya mabaya wana mine wana soko 6 soko 8 so bachaka ta $100 na kati bachaka ta montre na montre balongola bachaka combien de chaussures sapato boni Bachaka bakabelo abino ba mama. Balongola kana kabelo. Bokuwela biloko na pona musani. Frères et sœurs, biloko na soke yes ça va, soke yete eza mukana ya. Bachaka ta susite baninga bazana kabelo ya kitoko ngana kabelo ata suki noka ya mikuse tambola. Ata ni pape to boka tambola. Amen, bandeko na Kristo. Mokili so landi yango okobeba na kati. Tala mosengi ya malamu Salomon. Na batoyo o balingaka so akomi na prière akoloba maloba 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes azaka koloba. Salomon senga eloko olingi na devant face à éternel Dieu yemoko. Mais mutu azamo sengi ya mukili na ndenge bato basengaka nzambe fungola nzela nzambe mimbongo na kaso tambola te nkolo bana bazana mikakatano bazisha bakaleste nzambe nakende poto bando bandaki makambu 3 4 5 10 problèmes ya wasi akei ya tikaki yo déjà Salomon alobi tata pesanga kaka sa asena bilo mi bale mais soit le lobby, soit le nom monté à lobby à Bosenga. Bosenga combien? Prière au Rollingaise à la même 10 minutes. Wano lobaka, croyant qu'un kola yebiote, botal ba bébé bazawan. Bazan no kulobate, nan bébé à senga qui maman, quand nous sommes là pour ya magasin. Ma parole va bien moi na olia pour tout ma sangote, car ya magasin. Luka oueza moins cher. Et ça le magasin. Nani bébé asenga ki ola tse sapato che makolwani ayebi na kolobate nana asenga ki elamba ya shere osomba ki che ona nzoto tala bana ba bébé ya batu ubongo bino bana na nzambe pozwa fosela nano pozwa fola na église pozwa fokela na ngomba pozwa fokela na zamba frères et sœurs na lilobo yo pozwa talela ya Pozwa longola demande na motema na longola demande ya kosenga makambo ebele pa na tata. Frère, sœur, ndeko na bina zaki nanu banda na 4e année primaire. Eloko kaka moko na bando senge pa na tata. So na fuka na mtu ambeto avant na lala chaque jour avant na lambuka na fuka nzambe. La kisanga église on a ressemble na mokilo oisa solo. Oyo yoko yoka nganga na yoka yo. Mukona kukufa na mona yo monanga donc défi ande ko na bino tina tambula kana mona lo le vrai c'est je demandais même pas même dans plein examen même dans internat je demandais pas que kolo na joie na réussir na sala examen na réussir le bato ba kende examen de talande ba boma zoto na ba veiller na ba jeune mais de ko na bino abano senga kaka na mona royaume de et cette prière 10 ans na banda ko lembata 10 ans avant ko lala avant ko lamuka nzambe la kisa l'église a solo na ko samble na bokilo ndio na bino bandu kite même mbinza pompage kuna ko kede babi to moni église a solo na njili
Dans le moka 5h, 4h, 5h, j'ai la tine, Gilles. Mbongo na poche de ma colle. Pour que nous l'église à son. Mais heureusement, tant que nous avons commencé à communiquer sika, nous avons né bien au semble à terre, au côté au vendu la banque, au vendu au tala, à qui gagne l'atelier, ah frère, ça pas tout ce qui va non, sur la vendu tata, bamemigawa, église, la qui s'engagne aux alliés ou pas, sur les athées, yebi s'engagne. Cérémonie na mono ya liboso batu baza kuna liboso ya yo ou bien ya batu. Voilà question mi balé na bando tuna tata. Eh bando ume la pendate. Avant de tout ensemble na bangar mais kuna bisamble na minene ba plafond ba toiture. Nkolo bando ume la tête on dirait longwe. Na bando kota na vision en extase. Vision en extase, c'est veut dire les arts aux autres sols là. Vous avez ma solo na baninga, mais moni et quand on dirait film moko lesquels yo brusquement. Na bien sûr pour vivant. On dirait film moko zo mona likam mais so tala on dirait film et l'équipe au senti que histoire moko bazo betela yo. Ne ko la bino ko la bando la ça, le boko la tate kita bia wa mwana na kana za kutute. Na bi église ote. Mais bande on a Christ. Répéter que cérémonie on a yebi kuti angote et sur vision katana na zongi na bomoto na yebi si mutameminga frère awo meminga na tuni mukolo mukila bia za wate o pe iza yete ndawo ya lisute abiko lo bate ba yoka na bando lo ba a fona loba pe na o ya lisusa wate frères et sœurs même de vous à l'église le bago za la caf fanatique à pambate tout na kanzambe na yo azalu bien zate parce que réponse de on a bien bandozwa exact instantanément mais à un certain moment bisambeli mususu bozomona ndeko na bino nano na bomwana amona obena ndoto posa ressemble aucun dans la boye en plein sommeil note au côté église tel ba commander ba komaka ah tata o l'accès église na kota na sambela mungu hoteli kolabi kokota te na yebi elokote na yebi angote abi oh but bele boy na lukito boy na kota te na kokota amen na kota na bisambelité parce que eza ba la raison hein motambuta na ndenge na ye hein maintenant na zolo bana kota te wala satan mutazo de frère regarde na zonga sim on moni bisambeli bache on dirait clôture ya le pango bango mais mon ndenge zalaka na kozonga sima na kozwa elan tina kosote na mikotele na kati atako lo bakota te na sina kote fona rejoindre baninga na mona ebele na lukito makasi na zongi sima pona zwa elan na kimambango yo na ebi kokota te zoka ngate zelanga wana bui ya babota basode bele ba ya na lukito makasi babakanga na kimima na hotele ba 500 mètres natala basodo bazoya na baboto ezoki mambango wana na balwa natala mpaka moko zoya na nzete mwana uzokota awa tata yebi yango te continue zero ozokende komona ngo Peter kuna musika ebele abato boy nzamba yebi kuti yango te mawata ona mona ka bisika oto lega kaka na mangomba onkola Alexander ona bino nali loto nalo azana mwana na sushi ya kosenga lo samba solo ya kosambela zaki facilité pour ndeko na bino andima kosambela nzambe parce que na bono mona bando comprendre déjà que bisamble nyoso tata bando Alexander za yete amen bande on a Christ c'est vrai même tina zaki à un certain moment oui peut-être on a bien abandonné compte église bastonga na mboka na bongo na bisambeli ya mnene wana banda wa ikoza la musika mais samedi na abandonné compte ngamoko monene ya église na babando yoso na kotinga moko ko méditer na ko méditer même 1 heure 2 heures na sana katinga moko frères et sœurs ko lukanzambe mingi ba luka elungi na tata mais ça fasse pas si pour na discernement ndeba comme la Bible mon peuple périt faute de connaissance. Mais de Rabino, tout le temps à la Bisanga, dans Mona, aïe Bisanga, ceux qui aïe ou pas. Donc, on a bien enseigné jamais que la commande Moussa Nandam n'a salé. Loin de là, n'a pas d'endéni, n'a pas de natinate. Mais maintenant, vous en avez qu'à Loba. Pour le Rabino, va m'occulter. Oh, y'a bon guichet là, yo. N'a pas de malité. Et qu'on y en a pété. Mais comme ça, il y a un aïe que date, boy, à la passe, dit ma passe. Yemo yebi date boyo akoleka na koseka
Et c'est où la tata fait déborder. Landa liloba pona mukula suka omona lo. Ya mukili eya ça va. Eya te mukana ya. Koza la kutna mawate. Koza la pena jalousie sur omoni mutaora réussir te. Eza mukana ya. C'est très important. Mais bon, on a lola tonda na makamwa malam sala malam. Mingi balabana sala malam bandi mangate. Yo linda nandi mayo. Oko sala malam menzamba ndimi yo bata mukili bandi mite. Continuez. Na bata mukili bandi malam zo sala nanzamba ndima. Nani aleke malam. Voilà. Na lakisi misala bolingo mingi me bazongi selangate frère sœur bolingo nyoso so lakisa epana tata zo saleli ya so muta saleli motu so ba sante za kaneni salaire non mais tant au salaire nzam est-ce que salaire ya tata ezate oyo yawa kufuta leki o muta mukila kufuta yo ko selande o pesi boy bazongi selaka yo tetika nzambe yemo ko jour azongi sela yo. Oye pesi muke pana kolo botala quand même motonde bolona milona olonika mambo mamoko alisango nzamba salini a multiplier kona na mabele tant lisango ko bima tige belé tige mi balena nzete moko otangi mbuma masango ko mi ata 100 mais ndenge ni a multiplier kaka graine moko lonaki ndenge ni nzamba multiplier ngoko na mabele ko mi 100 mo ko totanga ko mosuze zate frères et sœurs salela yao. Quand on a na laksi bolingumi bazongi selanga tika mukili ata bazongi te tika ya bazongi selaka yo. Pero zongi sayawa ozongi selayo tamu sumeme ko bande pana yo e ko kitatina bana na bana. Ame bande kuna Kristo. Bolingomi no zo lakisa ozo kabila na baninga ozo pesa bato atabate baboyi na bango tamu so ekangoli moto akenda ndeko na okenda asala mabeming beya wa yokele mawa pa bigisi molimo na isika ezaliye yango na continuer ko sala malamu continuer toujours ko laksa bolingo e pa baninga ezaka na basambeli kakate même au pakano même ennemi na yo laksa bolingo awa ko yebsa teke bolaksa bolingo ka bino na bino ça serait mal faire. Même motivation qui n'est écouté la malade, bébé j'attends pour faire soigner. Non, la ressource là. Motivation qui a finga qui yo, t'as la motivation pour la ngubu. Écouter la malade, à quoi il dévotion la ressource là. Basambe le bakomani. Prière n'a rien d'amba yo qui n'a pas fini. Oh, continue à Satan. Wana sepeli monye ngaba sakana na to basakana nzamba pinisa na bango okomi deja na okomi mwana Satan e bana tata ndeko nanga ekomi bondegeni ya komi ko yokason ko yokason te wana sa elekai na ngopamba ozana mbongo ya traitement tena sana ngote memai meme na hospital okuti na zala lesa ye awe ko salema boko salango bobundaki abeta ki omba me kuti na malade oko salisa ye kaboto la ko fiancé na wanga bala mama fiancé nga bala wa boto le okuti ye kuna na mal pasi e komi na ye oko ede wana zu histoire na kubeta na baninga fona lukaka monika nanga okemba mbari pa moninga nanga ko ma copine na betele solo oito soda ko ya abotola inga na kutiye kawo azo ko fomoni basakana nanga te situmike bala biso bana le basakana biso tete ngolo amonisho ke oyo bozaki ne ennemi mais comme na problème yo tonda motema bolingo salisa ozongi sa mabe na mabe pour se plater na malheur ya moni est-ce que vous savez yango mota selemba aussi boza na bolingo koleka ona panga ni bota selemba aussi simotinga bit principal olongwanda koto yakawa bit principal ke pote ka bientôt comme grand commerçant comme mtambo te bit principal ko kende poto te mais un jour mokolonzo te olala omona lo
koza likolo nkolo apesa ile futi moko akosakana te landa nzambe na yo luka bonge na tata bosalisha na pe mona moko na bina na problème est-ce que ça facile et ça difficile moko na bina na nzala bolesa yipo nzala lo na ndako na ye voilà eloko bosengeli bosalawa moko moni na bina malade vous prendre en charge. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé une église à Wanagishasa et peine de moninga na moko abeli grave akota kikoma akota na ashi kola tindie pauti peine de na liwa ya kukufa pasho yo dossier le sam kola sayoki bokota na ashi butala kabaninga banda ipende kuna balula la libanda ashi oyo bakota o babima o bakota o babia bazaka l'est église mobimba mbongo na bakisi bazo pesa ordonnance bandimi libanda basombi traitement bandimi bazako se mobiliser molongo ya ba église no sa ipende de ça m'a beaucoup impressionné ce que église no se le comme ndenge wana loti anandega bimila koma nandege ya kubika na facture ba pesa ki $2000 bango moko bandimi ipende de ba pesa est-ce que awe salemaka monika za malade bokena ya kotala ye boso bokenda monika boti yana fatira ufuta tibofuta le bino nyos monika malade na ndako bokotala yebo memele na biloko kolia bino nyos trongo pokwa botala bino moko ashijina ipende de kuna bazo utakunda plus de 100 bandimi ba melesi ba motu na memuto ngo nani o défiler abatu boyi bakangi na muno balobite kasala babite kasala titre boy jamais basoko taka o bakoti o babimi babelese bato oh mais mutongo comme spécial boy au azanan ba répondre te tina ndenge bimi tina ndenge ba futi facture tina ndenge ba me bazongi sina ndako bandinga bumso bandi ba ola na ye ensemble famille kutute famille baboy babwaka me bandimi kolala même na hospital ko sokola même na ye mutna koma awa et au Salema. Et c'est Salema. S'il vous plaît, c'est Salema. N'a pas pris c'est Salema. On a limité. Vous répondez que Salema a limité. Ce que Salema, tous les témoins, on a témoigné, on a témoigné, c'est il peine deux. Jour et nuit défilé, ya bandim. Tongo pourquoi? Boutou pe balal libanda ajiji. Mais quel amour! Mais quelle joie église en Dengoan. Je veux toujours que nous remercions Bangona, geste wana, acte wana, ce que vous savez madame Diminios, église retourne dans les semoakas. Ah ouais, ça l'a bien zalaté. Mon dit à quoi la lanzala? Frère, nanda vous avez telema yebisa bandiga ke bande nde wo moni bona yema makolo na ebite kuna na kozo mandegeli botuna naka. C'est que le bâtiment nanda kolobi olali nzala pe oye église ozoyi kande kona yebisa telema yebisa baninga ke kuna ça ne va pas bon quand même na saki makala ndeko banda sala mo mimbo na saki makala et ça le matin kolo asala bino abata libuta akula njela mo na moko amana sala kata libuta kinga sala libuta mobimba oui, quand Pétrole a le boss à Molende na bolingo kola kosa. Tout c'est le panatata. Zam na bomo tata musa salo la penase. Maton pel kumpeke mo poko na bole. Na bolingo no mne pena bobo ton tata. Do mo sa pona tamu saba pona mno katna selemba usis. Yuksa libote sengona obikson tata. Ngonu pe maweka maboko na moko. Na tete libota baza na mpiko na Molende na bolingo pena bobo to pona walanda liloba na tata. Peut-être basé mingi na onyo sa mokilité kotika la kasi baluka lobiko na tata lobiko milimu na bomo la suka milimu na bomo ko mepa na mboko na sikezali yo tata limisa libota to bata masum na masu na mabuka nyos osala botu na moy yonde mo pesikimi yonde mo petui petola libota na teta makasi na moko te katesika pona kwa bwenge minka nyoso te ke pana bwenge no tata esala petamu sa libota bolingo tata mo mo santi kana kolo e kana pekata bon na tete etambulisa bango kilo moko la suka ndantite bakoma mboke sikezalio na mboka na lola zamu na bomoyi pesa kimia pesa nkembo
pese 50 na moko bubuto ne kamba moko na moko nguya musantu sala la bongo kanu tata eko kisama na kati na babula mina na kombo Yesu Kristo na Nazareth na nguya musantu libela kino bomona seko amen buto na kombo Yesu Kristo na Nazareth. Merci la libota va pesa ke sika milimo na bapona mebika kola pambo na bango.